Bienvenue chez Posapoto Télévision. Bonjour, bonsoir. Et ça dépend de la ROYO. Au Kozali Bakou, Yakolanda, émission Nabiso, Topo de la gloire, autre maintenant tout le temps qu'on sait à la bino. Tout le monde qui est Topo de la gloire et qu'on souka karaté qui est aux alakana baville. L'autre qui tient à Katina village où on a combo ya village. Voyez donc où ils allaient village voyez dans la carte ya village voyez sur moment où déplacé parce que Mituka ils allaient koya donc nous sommes là nous sommes sur village voyez donc grand carré ils allaient vraiment la carte ya village voyez donc Topo de la gloire et qui tient la carte ya village voyez trop laxabino comment les gens vont vivre dans la carte ya village où va vivre en nengeni na carte ya village où va vivre en voyez to découvrir neni basaka makala ndenge nini bato ba vivre ba ina ba bilanga to relaxa bilongo pour ko sila mino ke toza na province ya Congo central précisément na village Vuele donc toza vraiment na Congo central ndenge to saka bino ka ke Posapoto Télévision magazine Topo de la gloire et ko découvrir bino na cadre ya découverte donc pour comprendre que toza awa na prince awa donc bakabina ozo kende boye kende natadi bakenge donc nous sommes là vraiment dans le village donc et on a aussi à Montréal to kota dans la kati to découvrir comment les gens vivent ici bato vivre en nengeni basaka ba makala nengeni ba bimisaka makala to kota lango toujours na Topo de la gloire na ndeka ezalaka epanga moko votre humble serviteur posa ya poto on a message toujours ko c'est la noba découverte donc to kota dans na village tout le monde a nengeni vie a ezalaka magazine Topo de la gloire ekiti awa wapi na village Vuele bino mo bozali komona village Vuele ne to ba ki ete toko salela bino toujours magazine Topo de la gloire ekokita partout o tozali na kati ya village Vuele bino mo bozali komona ozali route nationale na bango oyo ekendaka Matadi pe o ekiti boye ekiti Kisasa yango tobaki ete na magazine Topo de la gloire tokosalela bino ba découverte ya makambo ebele tout o elekaka awa toujours na ville province na biso ya Kinshasa to na kati ya Matadi o ezali route oyo ekenda mosika village oyo Vuele bakosa bino te Vuele de ezali village oyo ekenda sango awa na kati ya Congo central oyo ba ete village oyo ezali village moko ya munene ba commerçant na ba commerçante bayaka awa na kati ya village oyo pona ko somba ba biloko na bango donc richesse ya village oyo ezalaka richesse moko ezali na ba biloko ebele awa bimisaka ba tomate bimisaka ba makala bimisaka ba matungulu bimisaka nyonso ba aubergine nyonso ebimaka kaka na kati na village oyo wana bozali komona bato bazali kokende bilanga ba commerçant o bakendaka bakotaka tina kati o ezali mai na bango basokolaka pe mai na bango bamelaka yango oyo kaka donc village oyo bamelaka mai oyo pe yango kaka basokolaka toke kote basalaka makala tokoma boye engaye tela na basalaka four ya makala wana ezali four ya makala donc yo vandi na okaka na Kisasa ozali kozela saki ya makala baya kotekela yo pe ozali kombuye ba commerçant po tala pasi nini oyo bamonaka ndenge nini basalaka makala wana bazali kosala makala basali déjà four ya makala bazali siko kopelisa moto pona koselele bino ke moto yango wana epeli donc moto bapelisaka ndenge ya likolo donc epeli pe non makasi te il faut batiala no moto bakitisi ba makala ekiti na kati donc yango teseki bino ke na magazine Topo de la gloire tokolakisa bino makambo ebele o elekaka na province na biso ya Congo central
précisément na ba village oyo ezali zinga ngai pe wana posa poto na pointe na ndenge ya je tolandela kaka ndenge nini basalaka four wana ngai wana na bi four oyo pardon oyo wana ekobimisa bamakala wana tozali na kati na village mpona kokóma na village oyo tozali babengaka yango lemba village oyo mpona kolonga village ya mvwele ntina lemba oyo ezali plus de 7 km en pied kotambola bandeko na ngai na posa bino te soki olie te komeka te soki omeli mai te komeka te mpo makolo ekobukana o village oyo lemba mpona olonga mvwele okoma lemba ezali plus de 7 km en pied mpona kosinale bino sikoyo bamakala ekobima kuna ekouta awa mpo ebima ti na presse oyo tolakisaki bino presse nationale oyo ekenda sango ntongo obima wana mpe bakamio minene ezwaka yango pour ke ekitisa yango na kisasa to ezonga nango na matadi donc wana ezali four ya makala oyo bazali kosala four oyo ekobimisa plus de 60 ou bien 70 sac ya makala donc awa tozali na village vole tokolakisa bino makambo ebele na magazine Topo de la Gloire yango bosabone toujours na chaîne bino. Merci beaucoup na tous kolanda magazine na biso Topo de la Gloire oyo tosaki bino ke tozali awa na village Mvwele donc bino moboti komona comment ndenge nini basaka ba makala village oyo mpona kosinale bino ke toza na Mvwele mais tokendaki ntina lemba wana totamboli plus de 7 km en pied je vous dis. Vraiment merci beaucoup pour s'abonner na chaîne bino posa poto télévision pour que vous raté et l'autre côté donc l'autre zaki awana na voyez le lobby to kozala na ba village mususu to kotambola pour que tout cela bino toujours musala ndenge toujours bomesanaka donc bon s'abonner massivement na posa poto TV pour que vous raté et l'autre côté vraiment on a profité moment on appelle ça mbote na mon réalisateur les grands monteurs Chanel et Pambou. Moi, si à Pembe, oh, ouais, mon taraba image toujours qui tourne âgé. Pourquoi pas à toi, mon petit Givenchy, ma tonne de garçon allemand, na kata Allemagne. Pourquoi pas à toi, na bien un père, il y a idéologie. Gilin Botalatala, les mbokate de la presse, na kata Belgique. Père, ma soto sola yango déjà est commis donc. Toujours qui toko quoi. Bon s'abonner massivement, je vais me donner pour ça au comme la biso comment na ba numéro o ezana C ya télévision na yo wana toujours bokozwa biso quoi. To la sabino toujours ba découverte na ndenge nini ezalaka quoi. Quant à moi pour ça je vous dis déjà au revoir. Bye bye.